Vite. Maman Mbote. Maman Mbote isusu. Minga bolo bezate. Bola na malam. Toza na mboka. Mai na ebale komi makila. Toza na mboka. Nyama na zamba zokufa ye moko. Toza na mboka. Milona na bilange zokola te. Sakola. Toza na mboka. Bana na ya libumu moko bazoyoka na te. Toza na mboka. Oyo moye kobima te. Sango ekobima te. Ba ekole ekobima te. Chef du village asalaka nini? Chef du village asalaka nini? Abetaka lokole boye te. Mbonda wana elelaka azongi oyo azalaki na ndako abimili banda baye koyoka bwanya bakoluka bampaka ya mboka boye te mama boti bana mitano moko alobi nga nde mokolo ndako nakosala ndako eloko nyonso nalingi moko alobi nga nde naokamba kasi bokambile bana baosepela nango te bamosusu bakimi ndako balobi towana kimia te bamosusu bazaka kawana me bakobunda balobi mama basi akobota bana baoka bwana eske kobenga bana basangana te yo za mama ndako eza ndenge wana okosala nini ntango na beka yokaki libubu eningani akenda kosala nini yango wana eske ozokomprendre nga eske na Congo mwasi asala rebellion eske mwasi asala rebellion na Congo ntango basalaka rebellion bazwi baminere banani bakufaka baviolaka banani bapanzaka libota ya banani bakabolaka banani na bana na bango bakabolaka banani na mibali na bango bamofati kimia mpola nini ngana alakanda yebisa ye ngana alakanda ngana kendaka rebellion te mais sukelaka nga ndenge yango nga mama mpona kimia ya mboka na ngai mpona esengo ya bana na ngai mpona bomoko ya libota na ngai nalobi lisolo nalobi nini nalobi nini soki tosololi bana na nga batika bitumba boye te nalobi komona makila ya bana na ngai ezotanga boye te yebisanga basi ya badeplase bana bakala badeplase basali nini mibali ya bakenda okufa na front mibali ya banani bana banani bana banani libubu oboti mwana mobali ake mosala ya soda ntango akufi na front osepela atake ebundela mboka mais yo atake mama ozoloba nini lisolo loba nini lisolo otolobi oui au dialogue inclusif Oui au dialogue inclusif. kayena abeli bautaka libumu moko boye te est-ce que mama abokaka akaye mutu na mutu akufa na masumu mais mama mosala na ye kosala nini mama afeki lelo balobi dialogue boye te est-ce que kosala dialogue eza faiblesse est-ce que kosala dialogue eza bozoba est-ce que kosala dialogue eza kolemba opposition eza koluka solution na mboka boko yoso boyosola na ndeko nosola nani Ala makambo. soki oboyi tosolola okesola susu na banani la famille est sacrée boye te la famille est sacrée boye te na kati ya bandako miyibi bazala te Bazali mama. bakulu baza te Bazali. bato bayi bamboka leta bauta na ndako te bauta na libumu mwasi te tokoma bango mpo basali mabe losambola biso ezalaka nini losambola biso ezalaka nini azosuka na nga oloba boye mama sambelaka nzambe loba nzambe
Longola RDC d'infirmité. Vraiment. Longola RDC na Sonia Gogumbama. Vraiment. RDC na Kourbé. Amen. Redresser RDC. Yango boni la résolution 1325 le rôle de la femme dans la résolution de conflits. Biso ba mama tolinga kinya. Bongo. Toboya kana biso mobulu po tozala ba victime numéro 1. Boete. Oui. Yango mama bisiko tekaka. Beta lisolo ya dialogue. Bisiko salaka beta lisolo ya dialogue. Bafana kwiti boye biso ba luka poste. Tuna bango. Na yake luka poste na munduki. Na mutu no senga lisolo wa mutu malamu. Tuna bango. Boete. Oui. Sali pe na luka poste na Congolais te. Congolais. Certificat d'enregistrement ya te sesa maboko nani. Tant pas le monde a aucun éthique dans ma bonne année. Et ça bien communauté a été. Oui. Est-ce que moi on va être dans en famille? Il faut me coloter à Bana. Et comme une gonga à 5 sabana. Non Pour la bola mouya. Bongo. Le lendoté. La bomi qui t'isignose. Bana Congo va sangana. Pour Congo et Kende Liboso. Congo et Kolobo. Congo et Kolobo. Bana na yo a été babomelaki oyo mon papa Oh fongola. Oh fongola. ezali mokolo ya bamama nazali na esengo mingi mpo na mobilisation makasi napesi bino mbote ya président ya biso Martin Fayulu Madidi président Martin Fayulu Madidi asepeli mingi mpo na fidélité bamama ya bino Defos kitoko boyebi ye Asanani secrétaire général ya parti bosala mopanzi na ye mopanzi ya Defos kitoko mama na biso yeyo. Le message que j'ai adressé aux femmes de la République, c'est qu'en ce moment où on parle de paix, de la cohésion nationale, elles doivent se lever pour réclamer leurs droits et accompagner leur président Martin Fayulu dans sa prise de position pour ce qui concerne le dialogue national inclusif, pour le non-changement de la Constitution et pour l'intégrité territoriale. Bon, les femmes de la RDC doivent se lever toutes et lutter et se battre pour que même le gouvernement puisse faire un effort pour établir l'ordre afin que la souveraineté de la RDC soit intégrée.
Bonjour,